Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Est-ce que tout va bien? Lumière est bien. Bonjour mon abisso, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, vous avez un calaboline d'ici pour l'instant. Mais, vous Facebook n'est pas là. Tout ça, les aussi batté. Bonsoir, bonsoir, bandeko nyonso balandi. C'est bon, technique à signaler, biso c'est bon. Volume, est-ce que bozo kabiso bandeko? Ndeko Reine Abigail, yebisa biso que c'est bon. Bozo kabiso pour to bundani ata 10 minutes. Est-ce que c'est bon? Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous, bonsoir Méa. Bonsoir Méa, Ezali. Plateforme monene. La plateforme auto sur la makambo belé. Bango etali libota, etali libala, etali babandani, etali bilenge, etali mabota en général. C'est pourquoi tous en sur les lots, que sur la makambo et que sur la biso, et que venir biso, et mabota la biso. C'est pourquoi tu fais si moté et pas battre nyonso bozana biso, Reine Abigail, maman David et Davina, Kola Pambolayo, merci. Maman Jacqueline, Mangala, Zamba Pambolayo, merci. Kola kozana biso, mbote na bandeko nyonso bozokota déjà. Toyambi bino mesengo elongo na nkolo Yesu Masiya, que Dieu vous bénisse. Nzambe azwa lokumu oyo apesi biso ntango tozalaki na biso, je pense na mois passé tolobelaki la nécessité de prier pour les enfants. Lelo toye kolobela notre relation avec nos enfants, donc nous avons la thématique qui tourner autour des enfants, autour de la bana. Donc, ce sont des moments de partage. Sunga biso na aspect wana ya biso na bana biso lelo pe toye lisusu nzambe azwa lokumu. Jésus est bon pour la pambola yo depuis Italie, papa Lolo nzambe azwa lokumu. Bon, Jésus est fidèle, Jésus est bon, papa Lolo, Jésus est fidèle, maman Lolo. J'espère que sera dans salate à Ozana Bisso. Kolo Akumi Sama, merci, on a partagé. Fille bénie, Kola Pamba, la championne du moment, la championne de la semaine, j'espère. Merci d'être là. On est content. Merci de partager les lives. Gloire à Dieu. Nous sommes dans la série où vous allez sur la makambo tourner autour des enfants. Tantôt que mois passé, tu l'as une nécessité à rebondir pour la balle à la biso. Les autres notre relation avec nos enfants. Donc, ce sont des émissions, les deux émissions, elles sont complètes, ils allaient se compléter. Et ils ont aidé biso vraiment, tous à maïler, makanisi, tout partager autour. Il y a banana biso, ndenge tokozana bango, donc c'est vraiment important. Sœur Mimi Sakina, kolo sujet, la famille kuna ya WhatsApp, nzamba pambola yo, merci d'être là. Merci, gloire à Dieu. Merci na ba papa nyonso, ba maman nyonso boza branché na biso. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup pour partager live à Bisso. Nous voulons parler de notre relation avec nos enfants. Relation à Bisso
la banana biso. Bonsoir ma prophétesse. Oh my God. Bonsoir ma prophétesse. Bonsoir. Pas ma prophétesse commis. Bonsoir, 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 bonsoir. Vous êtes en direct de l'émission Tobongisa. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir na bandeko nyonso tout. En tout cas, so omoni moi mikakatano ezali na bekran na biso bolimbisa biso parce que to bana ko bunda na banda kala men toujours ko ka vraiment mais c'est pas grave eza faute na biso te. Tant musu ezara bongo bozo kota life ezo raté, bozo kota life ezo raté. To partager ba maman nyonso to bongisa batu nyonso ya secret des femmes maman Mimi bandeko nyonso bali zwa lien na yo kene na ngona to bongisa kene na ngona secret des femmes et ça melaka biso mingi. Que tozo sala to bongisa tozo leka me bandeko mususu abosani mais tant on a lien na ba groupe na biso nyonso a comprendre ba mo ke to bandi nzamba lola apambola bino nyonso batu nyonso oyo bolandaka to bongisa et puis na batu oyo batiki kokomela biso ba lettre te oyo bazokoma tango nyonso oyo azo partager oyo azo benga oyo azo partager sujet oyo ezo tungisa ndaku na ye ezo tungisa libala na ye ezo tungisa bana na ye ba maladie toza one longola bino bobo sanate que chaque 23h juste toza la na intercession à part jeudi pona ko bondela pona ba kanyonso oyo tozwaka chaque jour kana yo eza négligé te to priera pona bino okanza te ke soko komeli to bongsa to bongsa mikolo ezo lekate je pense que le problème na pesa ba mwana zaki maladie nga moko nzoto ya bien te ba kiparango te non toza na intercession oyo e vanda sur place chaque jour à part jeudi toza la intercession à famille mais lundi mardi mercredi vendredi samedi toza la intercession ya ba problème nyonso oyo toza la nango to bosani yote kolo azalo ku ndenge tolobaka tango nyonso topesaka papa matondo pona ndenge tozali ya lelo soki ya permettre te tokozala liboso na bino te pona ko présenter émission na biso tozo comprendre vraiment que batu balingaka to bongisa franchement docteur Valérie ba lettre tozo zora mama to bongisa ndeni bozo legande bozo ko lega liboso sute ba chaque vendredi tozo comprendre na ba appel que vraiment bolingaka to bongisa kola pambola bino bandeko bobo sana iloko moko te tango nyonso oto zana koleka chaque vendredi nga nazalaki na eloko ya kosala te nakendaka mosala nazongaka mais lelo nasilisi bacour epuis esili te naza na cour moko nazosala nazotanga docteur Valérie atangaka pasteur Cornélie aza na oyo mosusu ya kosala donc problème na biso ezali tolingaka nzambe mingi tozobundana na temps wana mais na ngolu na ye azopermettre ke ba space o ezotikala vraiment toko bosa na osala émission na biso te na bandeli ko yebisa bino boye ba yango bana nyesa to bongisa o boza na ligne na ba o ba koti émission na biso sika ete ata kongana docteur Valérie toza na temps ya osala émission te bakitani bazali lokola bazo préparer bango o bazo zwa cours mukomso bo mona pe na place ya mama Cornelia sœur Natacha Mutwaza mukomso bo mona sœur Robi Mukomsu bomona Mama Julie de Bruxelles. Donc c'est un peu ça. Mukomsu bomona Mama Esther d'Italie. Donc à part biso bakitani pe bakozala pour nous représenter mission. Donc pour dire que vision ya Nzambe ekufarate. Ata bilongo mibalo bomoni bangote bakitani mususu pe bakoya. Mais tant que tozanano, nkola zo pesa biso bomoy. Malgré bisana biso ya maboko to bana koleka kaka pona kosungana, pona kopesa toli na baboti. Pour nous bonsoir maman Julie, je me réjouis pour nous mona yo koti na ligne nzamba zana bomoi. Ata mi kakatano, ata mi tungisi ya munguna, ata maladi tokolonga parce que après c'est biso promesse déjà à guérison na croix. Nous sommes guéris déjà. Que Dieu soit loué. Merci pour la guérison na yo nzamba zana bomoi. Voilà. To bongisa na biso alelo to lingi to lobela relation na biso na bana na biso. To salara quoi toi tiraka chaque fois to tiraka chaque fois ba lettre o de moni lettre on a eye mingi to ba parents ba lobi mingi to mobali a lobi to mwasi a lobi ce que ça na 4 5 personnes et répéter trop to benda moko na bango pona mutu nyonso azwa e anona ye o azana problème wana
lettre oyo eleki mingi to bapel oyo ya relation ya biso baboti pe bana na biso. Bana bazo déclarer, ba parents pe bazo déclarer. Bien aimé, soko tali na Facebook na ngai place oyo wapi na lukelaka kpanga na lipa na to bongsa meyate ezali na Rehoboth. Soko tali na Facebook o ba koma Rehoboth et pa o na tekelaka bolimbisa na chaki vidéo ya garçon moko. Vidéo yango ezo circuler partout. Garçon na azo lebela en fait relation na biso ba congolais bana ya ba africain na ba parents na biso. Alors nazoki ba question ebele pour na vidéo wana. Na se ya vidéo na moni ba mama ebelo ba take garçon wana pe. Ba mama ebele ba lobi aza mona mabe kutu ye ba bengisa ki tozo mona pasi pona bango bana. Voilà. Donc thème na biso lelo to into lobeleza nini? Notre relation avec nos enfants. Relation na biso na bana na biso na bandako na biso. Nini odoroyi ko salaka biso baboti pona kozala na relation moko na bana. Naza na introduction. Na lingi na loba ete eza na elenge moko mwasi atuninga mama temu oyo aza na 28 ans. Temu oyo botie na to bongisa biso lokola bilenge egosto eloko nini to ozwa ya mutuya. Na ebisi oza na 28 ans, oza mobali, okobala, okobola bana na ndako. Donc thème o ezo intéressé yo parce que ngai présentatrice na mino émission na balaki na 20 ans. Donc tant yo zo loba oza na 28 ans. Eloko nini ozwa na 28 ans déjà nga nazaki na bana mibale. Nazo linga na kende na oya misato. Na 28 ans déjà. Donc ça veut dire 28 ans moi na moi si oza femme déjà. Et là, ça la biso, tozamaka kozwa mayele belé ya moso tokuta na situation et ça la ke bamba biso na mabele. Or, ceux qui toza bien enseigné avant que tokuta na situation ya moso la ke sorry, to gagner peut to longa situation na parce que na yebi déjà likambo ezo komela ngaboite docteur Valérie na yebi yango na yekola yango ndenge nazokota na libala na yekola situation oyo. Comment vivre avec mes enfants malgré nanu obalite. Tikana ebiso loko moko eza mutuya lelo pona biso ba boti oyo kayango. Mo boti nyonso oyo a réussir ko vivre malamu te na relation na ye. Na bana na ye. Soki aza mo boti esengo na ko tikalaka ko comprendre te aza na mutema nini. Tozo bunda biso banso. Pour la relation na biso na bana, na mibali na biso, na basi na biso, ezala malamu. Donc, thème na biso ali notre relation avec nos enfants. Ça veut dire, ngai, na bolonga ni na ngai, na bana na biso. Bien aimé rester là aujourd'hui. Ezana makambo ebele oyo koyoka na life oyo. Oko comprendre que ozana ba faute ebele. Même relation na yo na mubali na yo eza ya kobeba à partir ya lolenge oyo mama ozo vivre na bana et sali ke ebebi sape relation na yo na mubali. Relation na yo pe mubali ezo vivre ezo beba na mama à partir ya relation ndenge lolenge ozo ko vivre na bana na ndako et sali ke na mama pe boyo kanate. Relation ya bana na biso ezo beba pena biso à partir ya bana na biso ndenge bazali ko vivre na papa na mama esali ke biso tokota na bulu yeke na ndako. Donc tozo diviser yango par 3. Papa, maman na bana na biso yango ensemble tolobi notre relation na bana na biso. Donc relation nga ya pasteur Cornélie na bana oyo toboti. Lolenge moko pena yo. Bien aimé, kozala mo Kristo, ko pela moto na motu, ko teya kitoko, ko parler en langue, ko bikula batu, ko pesa ba prophétie, soki oyebi ko vivre na libota o nzamba pesi yo te, ça sert à rien. Moi je dirais que un bon serviteur de Dieu, un bon servante, une bonne servante de Dieu, un bon pasteur, évangéliste ou qui azali boso pasteur ya malamu na libota na ye. Bo ete docteur Valérie, yes. Azali liboso papa ya malamu mo bateli mpate ya malamu na libota na ye.
Nazali liboso mama ya malamu, pe mobateli mpate ya malamu na libota na nga. Donc, libota soki ekomi contre yo. Homme de Dieu, femme de Dieu, soki libota na yo, bana na yo, na ndaku na yo, bakoti na bulu yeke na yo, okomi na difficulté ya osala musala ya nzambe. Laissez-moi vous dire, okoki kopelaka moto na mutu, mais tant oyebi ko élever bana na yo ti. Et loko moko ekotaki na ndaku esali ke bulu yeke koti sabino na incompréhension. Tozana makambo to kolobela lelo ko sunga yo yango na bitelema wana. O tozo mona. Oye ba para bazo lelela. Maman abenginga bi mama ngana ndaku nanga kimi ezate. Bana nanga bazala kar pour mobali nanga. Nazala na emote. Soki na ngina lo bambali nanga ozala na yele te. Tata mo achi commentaire awa kozanga boyoka ni ya papa na mama na ndaku et qu'occuper ko baby sa relation. Voilà pasteur. Kozanga boyoka ni ya papa na mama to koma place wana. Nazaka une introduction pour la tokota ni sika wana. Pour na to benda bandeko nyonso to sangisa mayele na émission na biso ya lelo. Soki kimi ezali te papa na mama wana lobi bana nanga bazalaka pour tata. Soki ngana lobi likamoko ezalaka ma esonanga ma bena mato ya tata na bango. Donc nazana valeur te liboso ya bana. Nyonso wana to lobela yango lelo na émission na biso ya tobongisa. Moi je suis Cornélia Lontadila, madame pasteur Cornélie. Je pense que Batio Soayebi naza présentatrice ya émission tobongisa. Wana nazana docteur Valérie. Oyo bazali moko ya tobongisa. Ye azalaka wana tango nyonso to présenter émission na ye pona ko répondre ba mituna na biso azwaka mayele na yo nkolo apesi ye to kamati yango to sangisi to sali émission pona ko sunga biso. Mote docteur Valérie, bolongani ya mama Katin kolo apambola yo, merci beaucoup. Voilà. Première question na biso to limito tuna docteur Valérie eza nini? Nini oyo biso ba boti de koki ko sala? Pona tozala na ba relation ya bien na bana na biso. Mais avant docteur Valérie à répondre, na lingi ko fongola yango moke. Moboti nyonso souci na ye ezalaka. Azala na relation malamu na libota na ye na bana na ye. Na mobali na bana. Ba mama na biso balobaka na biso chaque fois. Awa yo ke libala. Yebaka okei po bota. Mais mwana na yo ya liboso oyo kobota azali mobali na yo. Boite. Donc ba conseil na pesa biso tanto na libala ke mobali azali mwana ya liboso. Parce que toyaka to bani ko servir ye, chéro ko lata nini, okolia nini, na bani ko yoka ye, caprice neza la ndenge nini, ndenge na yo kobota na kumi ko mona ke na ndako ezala yo balamba boy, yo basala boy. Donc comme le wana komi na bana mibali. Donc mutema wana ya bana mibale esengeli tozalaka na yango. Mais question na biso ezali nini tokoki kosala pona ngai moboti tozaka pona ba mama te lelo. Moboti ça veut dire papa na mama to vivre malamu na bana na biso na ndako. Wana ezali première question, après ba question mususu kolanda nini esalaka ni tout okoye kola yango lelo po esunga yo esunga penga. Bokanisa te que le kola biso tozo pesa émission nde toza ba best koleka bino. Non. Commentaire na yo eko permettre ngana zo. Leki commentaire à papa na ngana ototanga. Na zu eloko moko mutuya de jepa nanga. Ça veut dire ko vandi sa maboko te. Comment les kambo oyo ekosunga ekosunga ndeko azota l'émission à comprendre. Et loko nini to koki ko sala. Pona tozala na relation ya malamu na bana na biso. Docteur Valérie. Mote na bandeko nyonso obozali kolanda biso tika nzamba pambola moko na moko na biso toza na esengo ya ozala na biso elongo pona to solola makambo tozoloba mama bani déjà ko introduire yango relation na biso na bana na biso nini esengeli tosala po ete tozala na relation ya malamu na bana na biso nalingai toyeba d'abord que libota la famille, c'est déjà un cadre de relation. Les bota na yango moko. Il y a déjà cadre ya ba relation. Ouais. Moi, je pense que Nzamba créa les bota pour ezala, comme qui dirait, un cadre de formation de bonnes relations. Ezala bisika moko oyo ba relation malamu oyo zala formé. Ouais.
ezala pépinière ya ba relation ya malamu. Yango tokomona ke lorsque les familles, ba famille ezozala brisées, ba nation pe par conséquent ezozala brisée. Yes. Lorsque ba famille ebele eza malade, nation pe ezozala malade. Moi, ça m'étonne aujourd'hui que lelo on parle beaucoup plus des sports, des sciences, des religions, de ceci, cela. Mais tu te na compte penza mingiti lelo na libota. Même dans les domaines des églises, la plupart des thèmes où ils allaient prêcher et simbara makamusus. Mais simbara tendeni libote koza bien. Yes. Ndeni ba boti ba koza la bien, ndeni bana ba koza, ndeni ba relation na kati libote za la bien. Na zalaka na bisika mo nazo kanisa na kanisa la mwa makamo lié na libota na ba ke libota eza bisika oyo chaque membre de famille et seigneur azala en relation avec chaque membre de famille. Yes. C'est-à-dire famille à 5 personnes, papa azala en relation à maman na chacun des enfants, ainsi de suite. Yes. Parce que libota eza cadre moko ya relation. D'ailleurs, bato mayele, ba spécialiste ya génétique, ba spécialiste ya psychologie, babi que moi na libumu maman déjà vers 5 mois aye bara déjà voix ya papa na ye. Yes. Moi no aza déjà na zemi ya maman. Zemi ya 5 mois na 4 libumu a reconnaîtra déjà voix ya papa na ye. A reconnaîtra pe voix ya maman na ye. Akoma kokuza na tendance moko ya musique, ya genre ya musique oyo ya lingi. C'est pourquoi ezana bana mususu abota mimona aza trop sensible na banzimo moko ezaka doux. Parce que déjà na libuma yoka on mingi. Mususu azana banzimo antikumu molo yenge. Parce que amesana bongo. C'est ça. Donc toujours comprendre que la famille déjà à la base ils ont déjà cadre ya établissement ya ba relation. Le fait déjà maman concevoir azwa zemi relation et bandi na maman on a mwana na ye relation ope bandi na papa na mwana akobota ma 9 mois plus tard. Donc les botes eza cadre ba relation. C'est pour dire pour na tenir réponse, c'est pour dire pour na ko établir ba relation ya malamu na bana na biso mama ozala mukumba banda olinga déjà mwana wana. Papa o mwasi no azana mukumba banda olinga déjà mwana wana. Banda déjà kozana bolingo pona et parce que ezana bana musu ba bota ma déjà frustré, blessé pour papa linga ki zemi na ete. To seka na Facebook mwana moka dongola papa na bango bébé mo bwe ba chazo papa na bango akota o dongola babi para wanga na zemi. Donc papa linga ki ete. Donc banda déjà o linga bébé no azana kata libongo. Yes. Solo la na ye. Yes. Pambola la ye. Prière pour na ye. Amen. Tu es en train déjà de bonifier ta relation avec ces bébés là, ces fœtus là. Parce que ça déjà moutou. David écoute azoro babi nanzamba biton nazaki na no masse informe, tu me connaissais. Na livre na ba jour nyonso ya mikolo na ngai koma maki. Donc eloko liboso na yebise pa ya bato bobali, boko bala, boza na mokumba, ope bokozwa mokumba, tango mwana ana libumu na yo, mama banda olinga mwana ana, papa banda olinga deja mwana ana. Wana eze elo liboso. Elo ami bale nini tokoki kosala po ete toza na relation ya malamu na bana na biso ya mibale ezali papa na mama baza na relation ya malamu. Yes. Ceux qui papa na maman déjà bazan na relation malamu nazo développer ka onde komo déjà komi kuna. Ceux qui papa na maman bazan déjà na relation malamu na bolingo. Cet amour là ya papa na maman ezo se déverser lokola les ziba et pas na bana.
bolingwana ezo couler et pas na bana. Je peux même dire d'une autre manière, l'amour de papa et maman, c'est un matériel didactique. Il y a bolingo ya bana vis-à-vis ya baboti, ya baboti vis-à-vis ya bana entre eux. Bolingo ya papa na maman eza type, eza modèle, eza échantillon, eza matrice, eza formule ya bolingo o bana baozwa pona baboti o pe bazo pesa na bango na bango. Soki papa na mama baoyokana te, baza en bon terme te, bana bazala pe en bon terme te na l'un des parents. Peut-être na sens que moi na moko azala na tendance ya kota mama. Parce que moi na kolobake papa o salara mama mabe. Pourquoi papa salara mama bo alors nga naza na kota mama. Musolo bapi mama e pas leki si. Ce qui papa o sala bo eza yende abanda ki alors nga na kenda nga kota papa. Et ça les que division ezala même entre bana bango moko. Donc ça c'est très important. Mutu mo a lobby abi cadeau ya munene oyo un homme akoki kopesa pa bana na ye eza bolingo ne pa mama na bango. Donc cadeau munene oyo papa akopesa epa ya bana na ye ya bolingo na ye pa mama na bango. Lorsque les enfants savent que papa aime papa maman, papa na biso alinga mama makasi, eza cadeau papa opia bango. Tokozwa mpe na sens contraire, bolingo cadeau munene o mama kopesa bana ye eza bolingo ne pa papa. Donc wana eza pe deuxième secret. Troisième secret ni tokosala po te tozala to entretenir relation ya malamu na bana biso. Il faut créer un climat de confiance. Il faut créer un climat de confiance entre papa et chaque enfant, topé maman et chaque enfant. D'accord, par exemple, nga naza na bana misato. Dans la petite famille nga toza 5, ngai moi c'est na bana misato. C'est-à-dire naza na obligation ya ko créer ka kozana climat de confiance avec chacun des enfants. C'est-à-dire flèche moko ou flèche ya confiance et outi pa nangeke pa moi nga liboso. Et où t'es pas n'angé pas moi n'ami balé et où t'es pas n'angé pas moi n'ami sat. Kota maman paye flèche. Donc chacun des parents et Seigneur a établi climat de confiance dans le sens que moi nanayo ako zanelo komo ya grave au bangate oyebisa et Seigneur babo tito comme un niveau que moi nangai azana ko bangate po yebisa ngali kambo ya sali te za grave. Azala capable royebisanga ake iloba on nzela ti que papa to maman yo ki likamango une année plus tard ya se panza azala surpris. Moi nanga a senti que mais toi tu as cœur pour te protéger vidéo s'il vous plaît. Moi na a senti que papa me fait confiance, maman me fait confiance. Na solarana maman lokola ami nanga, na solarana papa lokola ami nanga. Apesa nga confiance, ayoke la. Alors climat de confiance pour aller établi. Il faut que solarana mwana, il faut que yoka kaye, que considéra kaye et surtout il faut que protéger dans le sens na makambo oyo yebi amabe pona ye ba faiblesse na ye ba défaut na ye ko yeb sango ba tonsoute o ko humilier te les boussons na batute moi na azala rassurer que les kambo a tes grave tes amabe mais son na yeb sango maman va me comprendre papa va me comprendre a osilika na ye oui et ça normal à cause mais il va me comprendre à yoka un climat de confiance. C'est très important, ça passe par les dialogues sur la moana. Généralement biso ba parents ko sur la biso na ban ezara plus ko pesa ba ordre ça la boye donc ça boye na besoin d'information kenda na classe lobaki nini fenge na ko reprocher alors que ezara pe important ko eba ba souci nezanini
opinion na ezanini, aokanisa nini, espoir na ezanini, ba rêve na ezanini, est-ce que na ko sa elolo ko moko, et puis ko encourager, ko laksa kaza précieux, et pas na yo. Et sengeli discours na biso, vis-à-vis à bana biso, ezala un discours équilibré, ezala un discours monté toujours orienté vers les reproches, vers les blâmes, mais ezala pe discours moko orienté vers les encouragements, ba compliments, la confidentialité, azala confident na yo, olingi ko encourager, ko la sai ko zo croire na ye. Ça c'est très important. Lobi na zako komana pona na monopoliser parole te na mwana nga liboso azana 15 ans tozo solo là il fallait akenge retraite moko na cadre ya église alors nazaki na besoin ko yeba tout ça koza ba donner nous pour que na ça la rassurer car on a la place à bien tout ça et sinon mais papa on va se moquer de moi abi sina kolite ba moi abi n'école kutu ba benga nga madame mama adi donc ce qui les kamoka nga ba mama adi mama yebisa yenga iboete mama yebisa yenga iboete j'ai compris que a une relation à malamu na mama parce que elle ne fait rien sans pourtant qu'on soit avis à maman. L'école va comme papier c'est comme madame maman a dit. Donc j'ai compris que ça lié la relation oyo moi na établir na moboti na ye. Et ça c'est très important. Donc bah élément ça belé na talisi d'abord wana créer climat de confiance dans la modèle na bo bébé ko solana bana les encourager les aimer pour la sabaron que baza important moko na mo aza apprécier et puis moi na comprendre que bazo tianga na se ya baninga te parce que ça peut erreur biso ba parents au sala ce n'est pas parce que wana asali 80% on se asali 53% alors il y a 53% yo ça ma yele te non. Donc il faut que moi na senti que quel que soit le ligne nanga balinga nga ba considérer nga donc voilà les quelques éléments on a ko que Dieu vous bénisse docteur Valérie, bravo nous en basa bien. Je pense que de comprendre question de tout n'est pas docteur Valérie c'est important pour le bisogno surtout la réponse wana ni li dokoki ko sala rapona ko zala na relation malamu na bana na biso. Tikana ifsa bino na biso baboti est très important. Même bino baboti ya lelo. O bozana na bana miki. Ba technique eza ebele. O boko vivre bien na bana na bino. To bosana lelo mogote. Tant tozo bota ou tant bino bozo bota. Nazo bakisa ka na point wana. Normalement émission na biso eleka bongo. Tant to bota ki na tant bino bozo bota. O to ko retenir ya bien erfahrung. En allemand. Donc ça veut dire expérience. Oyo biso to zwa kito, oyo to sala ki ya malamu ya mabete. Et sengeli na bino ba obozola na biso tel que ba Renate, ba Robi, ba jeune fille mususu pe ba mama mususu. Pota mususu eki libala na yeba ina ngate na kongo yero yeba makambo osina bota. Oui. To landaka. Ndenge ni to ko sala pona ozala malamu na bana na biso. Bien aimé ko bosanaka eloko mogote. Ata mwana na yo azana 16 ans lelo autaki kozala na inane mais pa yazo kende e kosala akini kotanga kote moko boye akobima akotika bino et pa ibovani na ye e kosala akutana na garçon moko akoya kobala ye akokende oya mobali akobala pe akokende donc ça veut dire que yo bokotika la kaka na molonga ni na yo bana bakokende mais moi, je crois na biso ba famille, papa na maman, na tant on nzamba pesi biso tozala na bana wana na ndako. Il faut d'abord communication ezala très bien, ndeko moka komi awa ezala sincère. Pe ezala na amour. To moni baboti belé lelo maman jili bazolela. Bana nanga bana bakenda mama. Po ba yata kotala yo. O benga te yaya ngaya moite mama na bolingi ni nati lo mona sali au virement
Bazana besoin ya kozonga même pas na ville wana bazalaki. Même pas donc bazana lousité, donc bazana invité. Bazana posé ya kozala koya kotala bino epai bozala te mais bokomi na mikolo te po batina bino na maison de vieillard. Le na sa papa corner na voiture na vandi ga nie. Abet la solo bio koko mo za na sa immeuble lobi ka ke maison de vieillard déjà ngabi. Ah, yim tozala bina bana ni ba ya kotila biblo o lia lobi mais bana ba on attendé. Bana ba salaka tout. Ya on ba zuye na si ba kitikanga na bi. Ah! Et ça facilité. Tika na ebiso mama, na ebiso papa. Na ta o toza na bana na ndako. Et ça meilleur moment où il y a une relation ya bien na bango. Il y a tisser ba meilleure relation na bango. Bane belé lelo o ba baby ni ka libanda te. To koma okose la ka mwana nga banda bala, akoma caractère mabe, mubali wana, mwasi wana, aza mabe, asali ke mwana nga koma caractère mabe, mwana no azalaki na caractère mabe déjà pas na bino. Mwana na yo déjà makambu o azalaki ko mona pa na yo na tata et sali mwana koma na caractère mabe. Prenons l'exemple. Ya mwana moko o ya koli na ndako na bino yo na mubali yo boswana kaka boyaka na tina salon docteur Valérie. Boswana la kaka tout autour ya mesa. Garçon wana. Yo quand so azu fiancé mo azana facilité, azana difficulté a swana nae po yango yekola. Mwana no mwasi a finga mobali po yango mona pano. Donc bana na biso tant tozo na relation mo bien te ya bango na bango ya ko éduquer bango ya ko kotisa bango malongi ndeko bana ki Congo. Ya malamu yebara ke avenir ya bana na biso mutu tozo bebisango. Ce n'est pas ibake balela, non. Ce n'est pas ba famille o bake kotela, non. Biso moko na mobali mutu to bani ko boma déjà bana na biso na ndako. So vous avez confiance à banate. Et ça na ba parents et belé bana bazo ba maman na ngazala na confiance na ngate. Ata na zo ibselika mama andi marangote. Mama azana confiance à mwana te, mwana azana confiance na te. Siko bozo lo na nini na vie ya bana. Mwana wana ko bima ko bala zo kende. Oyebi lelo ba situation mingi bana na biso ba africain bazo zwa. Ce sont des blessures intérieures. Moi na africain moi si banda bala fi wana asala ka ba guerre place akenda ayoka na gana mobali tamba sa ba fiancé to tcha ba guerre bande ko to ko senga ba guerre tene mission kitoko il toza obligé à protéger vidéo parce que bande ko belé ba ça besoin na autant de partager. Alors pour Facebook atika ya moi vanda il faut ba guerre pour ba to so ba makambo malamu ya on to senga ba guerre moi na mo ya ndengwana bo pesi elora malonga te. Tozo la rako zo facture. Ozo mobali ngwa salaka elo aliso tunaka azana mukanda. Popo sala mukanda ngoni. Mwana na bino azaku te dikete. Bino libuso lo bo senga mobali ngazana mukanda asalaka popo salela ngonini. Ba famille ba africain biloko to koma osenga ya ngwana docteur Valérie. Azana mukanda, azana nationalité, est-ce que salaka azana ndaku mutakoza na mukanda. Azana nationalité mama iget. Ana mukanda, azana nationalité, azana ndaku, asalaka, abala mwasi mudeni. C'est ça. Yona bana confiance na ndako ezate. Wana 4 bana ba secret tous les 4 bana et tournera na 4 bana. Mama ou papa boyebi ko garder ba secret ya bana na binote. Tika na biso ezelo ko muko boko ona ina biso na poko alelo. Okoza na 4 bana. Zala na relation na bango 4 na ba secret na bango. Secret ya Renate na ko ya nango pa Jonathan te. Ngamba na bana nga bazala mike. O asali pipi. Na simbi place asali pipi, je sais comment arranger ça pour na Jafa yeba te que Jonathan sali pipi. Et na kola ki ne loko na tan na zo boko la bana nga parce que moi-même na sa victime na yango. Donc ozo kola na ba blessure. Yangolo la yo bisuba asubaka asu donc ozo ka ba bimiso ti libanda. Siko tango vande so mona ke bana oyo na ko lever bango na bongo ti. Alors na ba va la toilette. Na longoli biloko wana na tandi na yeko episo na toilette ke attention. À partir de 18h na epsa ko komela so ma ebelete. Un peu de l'eau parce que au sala pipi. Ce n'est pas bon. En plus, si on a eu la boussole na bouton na zio, on a eu ça la ko discutarate, on a ça la pipi. Quand tu vas aller dormir, faut aller à la toilette. Donc, ozo masquer et l'eau comme ozo bomba
pona mwana na yo azala comment azala na ko sambo ate et pa ya baninga na relation na ye na baninga mususu. Ça c'est une très bonne mère. Papa ndenge moko. Mwana na yo ya mobali oyebi ko bomba yete et pa ya baninga mususu na ndako. Bama benyo so tozomona na bana lelo e bandala ndenge wana Docteur Valérie. Mwana zo sans se sentir aza humilié. Liboso ya Jennifer, aza humilié. Liboso ya mami. Alors mwana komo mwana neti bino bozo sala groupe moko contre ye. Mwana na vivre bien te na ndako. Bien aimé. Même aux prédicateurs, prédicatrices, évangélistes, on nga boy, on nga musulman, oh boy, musulman de moraza, mami na biso de konanga, on nga boy. Vous devez savoir éduquer vos enfants et puis que vivre bien à bana na bino. Et loko ya mutu ya onga na bundi na ngo pona koma likibo mpaka o to sana ngo lelo to bundi na ko vivre très bien à bana. Et ça na exemple mususu o il faut to landa ka Docteur Valérie. Exemple à ma bé, ate wana te. Exemple à ma lamu ton maman Julie azopsanga ngane na vivre na mwana nga mwasi mama. Na okota na chambre na contrôler biloko ne ba caleçon et cause la beauté. Mwana mwasi beauté nazo zo mwana note moko nazo koma. Kete il faut na landaka ni maman Julie alobaki ezo sumanga pe na mwana. Bana na biso il faut to za na bango na relation moko eza trop intime. Que mwana alonga mwana mado aloba pa maman na bango so yepa no mama na ngina tuna question soki na régler et c'est ngana libo. Yo maman no yebite osana ba période on a yebisa na ngai so na yebisa ko beta on tile pas ba frère na ngake osana ba période tala ba kila no tile ba toilette ya on a oloba ngote ozo kaka ko bebisa mutu wa mwana na yo moko mwana wana azana na confiance ba ndebonete ya tata na yete na ya yote donc ça veut dire ozo lona déjà biloko mabe na mutema bana pour na vivre bien na bana il faut ba ko solola na bana. Tobota rabana ba mama bana oisa biso tobota rabana mais tobota mutema bana te ezali langage mo ba mama bana ko lobela biso pona ko aider biso na koza na trois bana bango trois baza trop différents bango baza na midèle na bango na ba caractère na bango il faut na ba oyo alobara mingi ye alinga ba jeter ye asala na ba modèle nini ona ko vivre na bango ce n'est pas que papa na bango po alobi eloko moko na ye na ngombango papa amini kuta lobaki alobi bo epa na yo mwana na komi na ranki na tata na ye. Donc, et l'homme n'y son tata n'a koloba, a yo kango lisusu te. Mais ce qui n'a maman, tonga papa, to sali déjà étude ya modèle ya bana auto sana bango. Bit na biso to la avenir na bango ko zala ndenge ni. Ça c'est un vrai parent. Que makambo biso to zo poata na miso ya bana, babi tumbo to zo sala, ba ko tonga auto zo tonga ba na miso ya bana, avenir ya bana ko zala ndenge ni. Ce que les autres comme mon même chege na poto to comme mon bana moko ba comme la bango beluka makambo mona moko bali babali inane famille na bomba ba komi ennemi na ye yaza la kana mobali yo ngati mona na ziba caractère wana azo mona yo mama makambo sala ba tata na bango ouais tu respectes pas ton mari au bois bilo mobali azolia ozana tina te ko tiele la mesa mona no mwasi atalaka tala tigara biso osala mobali no pasité ozo sala nde bana na yo ozo boma avenir ya bana na yo parce que mwana na yo ya mwasi akosa ozali oza exemplaire mutu ya liboso mwana na yo amona bolimbisanga mama ya liboso eza yo papa ya liboso eza yo mwana na yo akotikalaka kozala modèle te à part nzamba sala ndenge ngolu na ye. Mais mwana wala akozala modèle te tant que yo za modèle na yete. Lelo to komi na bakoko bana bazo bota mais ozomona mwana no ndenga zo traiter ba petit na ye. O comprendre balamo ke to za modèle. Tellement mozo sala pa bana. Ok na bana na parc yo vanda azu bana na kena ba na parc ozo comprendre o na ndama kam corner bana o sale. Méchanceté ko beta bana oyoka na bana te eloko nyoso kozana ngona papa bana fo ba yeba ba mama tozo boma bana ngana ba pas Docteur Valérie émission na biso a lelo c'est 100%. Franchement ba mama ba olimbisanga nazo zwa pena 60% ya faute na opesa pa ba mama 20 pa ba tata 20 pa bana.
Ba maman nyonso bazo lelela nga na ba situation na ba tebele bana soko tali pina idée histoire wana mwana zo betelo o mona ngana nga papa abisote amutu mabe yo linga tata minota saloni mais yo tata minota bengi siko na poto papa bina zo sala sali to tinimbo la linga tete soko yeso ka linga tete alinga bengi so abengi sanga po za droit na e malembe abengi so po za droit soko yo eni nini okoza na papa abeta ka mama abeta yo mona ke ba bet na mona te mais maman vantinga alobi boy na o détester tu sais o sala ngo pa mbali note o sala ngo na bana pe avenir ya ba petit wana ezana bana ebele baloba papa ko na yebi likambo ke nga mama na otika la kobala un congolais était surtout un congolais mwana kitoko ou tu ne chérie pourquoi tu as dit ça jamais même nga na bali tata nga osimba nga na loboko te ascorter nga ndenge za ka pele na tata alobi jamais na kota nga moko asala oni asala ngelo te bosu swana nete na linga kete parce que oyo mama azo yebisa bana so to lobika to condamner mama na bino batata mama ka ate mtabuma bana na ba uti na mkonga mama wana te ba uti pa na yo tango to lingo sala to so mina to bongisa bana na biso to lever bango ba sala bien moi je crois c'est une affaire ya ko simba na loboko chérie place au monde tete ko loba bonte mami zela na yebi ndenge na kolobela ona papa bisa maele tika na oswana bango ou to solela na bango boye to swana bango boye mais ce qui mama moindre likambuka na papa na chambre obimisi yango ba basket wana kutu bo mona wana ndenge legli kema wana sombele bino papa na bino da nango azwango wapi atina mbongo ne baba ndeko na eka sombela bino tu détruis tes enfants yo pe papa ye mama bino za maele ane loko yo so mona mama bino va na devoir ça na mesa vant bino ba devoir parce que asa intelligente te asa zoba na mona batate bela so finga mwasine asa zoba mais tant on le na mwasine asa zoba o sunga bana te relation na biso na bana wapi yango tozo bimisa kaka babi na lobaka tozo bimisa bana bazanga mayele na banda kuna biso pourquoi tozo bimisa bana bazanga mayele au fait que talango biso mo muto za mayele te so landi yango pena bien aimé biso muto za mayele te yango tozo bimisa bana bazanga mayele franchement biso muto za mayele te bos kizenga na bisa bino bongo biso muto za mayele te yango tozo bimisa bana bazanga mayele mama bokilo moka bengi nga bi mama mwana oto uti ko bala wana obino bopesa ka conseil na ba famille na ye abi na poussette ya koko na nga na ko simba te na moni bango na vie non ne touche pas j'aime pas des sorcières abi nga na ndoki nga mama ya mobali non laissez-moi je vais pas d'ailleurs mon mari a dit azaka na technique te mon mari mwana mama wana bon yo mama na bango tango tonga bande kwa mibali pa na bango mona na yo kate yo mama na bango tango finga ba semiki tango finga ba bokilo tango finga ba tataleki mona na yo kate tango zo finga mama ya mobali koko na bango azandoki koko na bino kutu asaki boye ko mona na yo kate mais mona pe akikuluka koko abato akiluka mama bato à cause de toi. Moi je crois docteur Valina point wana na tata na mama toyeba ke toza na charge moko oyo to bongisa lelo to zela lobité parce que ngana yo to kufa bana wana age na bango ezana no fo ba sala vie bana to détruire mama Jimmy age na bango ezali eza trop tard te ya webi c'est que oui to zali na ba problème na tata na yo c'est vrai mais il est pas méchant jusqu'à ce niveau a sala ki yo mabe ne monanaki mais c'est ton père kokamata yango te ekoma moboko na yo parce que eko aider yo te mama moka tuninga bisko mama mabe ya tata pene monanaki ndenga zo beta bana mutema mabe ndenga zo beta nga elo ni na kosala bi parle à tes enfants ezala moboko na bango te bana wana ba ko beba banda ko lakisa bana ke batata nyonso pa ya ko balela bazandenge wana te soki tata na bango azala ki bongo non soki ya kamati blessure intérieure afandisi yango tata na bango si aleki na vie ye abandi vie sika vie oyo azo sala eza ya tata na bango te ya ye ba papa ba mama to sunga bana
Deuxième question na biso pour na temps ezali. Lelo to komi comme on a phénomène moko ya ba mama na ba papa na ndaku bana bazo respecter bango bisouté. Des missions na biso to zaka na problème ya ba parents. Mama ezo sala pasi moko. Na ebite ya mami chobino kuna na ngola peso eza bongo. Na ebite biso ba parents bana bazo respecter lisusu ba parents te. Okomona mwana moko docteur Valé pa yazo yanola mama na ye pa yazo pupula ye lingala et pa yazo pamba papa ne lingala ozoba oske o mwana monsieur oto mwana madame oyo ba phénomène wana ezo uta wapi ba mama ebele lelo na yebi na monde business onga nazali mama penga po sombelo ko na ye. Mama, na sepi na peri wana mena tuna na yaya na ibana avi yaya soa olobani ngabi yana bino akisasa ye déjà poto o te oya ndaku parce que moi na moi so na sombi eloko na lobi ete mama ko silika journée mobima tam soa olobisa ngata ngabi mwana na yo so sombi peri na yo mwana wa silikila yo olata ngote mama ta rouge lèvres na chaté. So la rouge lèvres enlève ça va laver ton visage tu n'as pas le droit de mettre ça même les make-up toi maman. Dans la bisouko ya salani. Oh ya sana ba rouge lèvres na ba make-up na chak. Il est pas ton mari. Comment moi la comment tu niveau wana na yo? Docteur Valérie. Limboli la biso moi moke pona nini bana ba komi na manque ya respect pe autorité boye pa ba boti. Ezo sala nini? Ba raison c'est belé. Oh my god. Nai. Bon, na bana na ba raison la kota ba boti. Parce que ça peut na ba raison à kota bana. Oui. Ba raison ba boti eza moni eza na bana mususu na bu mwana na ye. Ba boti ba gata e trop. Ouais. Osimbe boye, osimba ete azana mwana. Ya princesse. Mwana afinga mutu boye kobeta obete pona nini? Azana mwana botika ega azana nka bu mwana. Mwana ni azwaka nyonso. Ezana bana mususu baboti ba baby ça bango déjà depuis bu mwana. Donc mwana ana aza princesse, aza prince, ye ba simba ete. Ye soki azana besoin ba ata 5 téléphones ya bantu ba osalela azwa ngolo zo lela fo bo pesa kaka pesa ka chaka clé pesa ka tika olela bo pesi. Nde kona ngi asimba tablette kuna atiki telefone epe kazwa ta etikela e kaka baboti mingi babana na bana bongo mwana na basimba kete soka tela nye nanya betie lisu monko alela te atuta na te mwana ana bozo former entre guillemets dictateur. Yes. Donc il y a moi c'est quand ngande na za roi ya ndako. Ngane basimba ngaiti. Nga ona ligne. Nos enfants doivent apprendre qu'ils n'ont pas droit à avoir tout ce qu'ils demandent. Yes. Bana biso c'est ba comprendre que bana ba comprendre que nyonso bako senga. Nyonso te ba ngote. Ouais. Tika na yebisa biso elo omongo. Nzambe na biso aza tata na biso c'est un Dieu bon. Amen. Nzamba aza nzambe malamu. Mais nzamba pesa biso nyonso te. Ngana loba que le jour où Dieu va commencer à nous donner tout ce que nous lui demandons, il ne sera plus un bon père. Nzamba pesa biso nyonso te o to senga ye. Il y a des choses au koksa no ba jeune ne o lingi. Nzamba ko mo la Bible et loko azo senga ngeza pona bien été na pesa moté. Donc eza cause liboso. Eza na bana mingi ba boti to bokola bango déjà mabe. Des garçons divas. Surtout ba fils unique. Ba bota ka ye moko. Donc moi na komana ndeti ye faiseur de la loi. Fille unique. Tant so ba bota maka mibali ye ka mwasi. Obe basi ye ka mobali. Obe ba bota ka ye moko azana yaya tezana lekite. Ba komisa lokola système a momemi maki. Ba bundisa rete ko kwe ko panzana. Mwana nozokola bongo donc ngai soki na lobby mwana nga wazaka ma mama le bakumisa ngope mwana nga wazaka ana matata mama yeso ka lobby ko lie loko wana te mama
akolia te moyen te yaya salela eka mwa makemba moko donc bana bongo akoma pe bongo kodominer bino ça c'est un. De deux, lorsque dans une maison, dans une famille, il n'y a plus de principes. Nanda kusoki ba principe ezate. Nanda kusoki mibeko ezate. Nda kwane komi lokwa jungle. Nda kwane komi lokwa la poubelle. Donc, bana mingi ba comme na tendance à respecter ba boti tennis ko luka ko dominer na sala parce que nanda kwana ba règles ezalati, ba principes ezalati. Moi, je crois que na kata libota, il doit y avoir des règles. Bana na biso fo ba yeba ke biso nanda ko na biso. Soki 21h et beteli o libando na problème. Na banda ko sengi mibeko ezalaka, que ça soit na poto, que ça soit wapi, parce que les lois comme ça na poto, la liberté, non? Non? Na banda ko na biso fo bana bako non, biso na nda ko na biso. Nako kokisila air tel et tel banda. Muteme ko moto na zonga. Oui. Moi na moi que né na zo zo train sikoyo, train ju moins retard. Pas na biso 21h et beta raté na moi déjà 21h moins 5 ami bengeli mama et papa et na zoya na zu moins retard na train voilà bozo comprendre que oya ta 21h 10 moins 15 c'est ça pour la train. Il faut qu'il y ait des lois, des principes, des règles. Ndaku na ndaku chaque famille est la république. Les bota nyonso il faut eza la république. Il faut eza na mibeko que nanda on a fait la boy. Nanda on a fait la boy. Moi na moi sur la muki. Ceux qui n'ont arrangé chambre na yote. On a droit à télé té. On a droit à loko boyete. Faut eza là. Et puis ce qu'on muto appliquant ngote ba sanction. Manque de sanctions et on ça la que bana. Comme on mutu ya baboti on leka mutu parce que ba sanctions za la raté il faut ba sanctions za la on a droit à téléphone était 2 jours oui pour sali boy pour sali boy vacances au sengaki au kendete parce que auto cité na makambu donc moi na senti que non a eza place bazo former nga la discipline ezara toujours esengote discipline aimwe lelisaka eza normal que bana biso photo lelisa ba mwandam a senti que na sali mabe ba lelisinga. Je ne parle pas de kobeta, je ne parle pas de torture, mais vous sanctionnez les loro moro boy. Amoni pena que non nanda kuna biso to message papa na maman ba carte internet nda ku 3 jours. Internet c'est ça, c'est aux années on a vu son nyos. Téléphone auto kangeli en armoire. Donc manque d'autorité et ça là bon, il y a beaucoup de choses et lors mususu lorsque maman ça lo bien autant maman zolo ba mabia papa et pas bana to pe papa zolo ba mabia maman et pas bana ça diminue l'autorité et à moko et bana ba koma ko dominer, manque à respect tout ça. Bon na ngambo bana on a silisa ils appellent lié pe l'entourage les sous parce que ba botia bato bakoza na bango malamu aboti papa azani malamu maman pa za malamu ba pesa maté malamu vraiment eza mais moi na libanda akuta na baninga mabe bakawa na pesa ali ba boti bazana bango bien modèle tout va bien mais moi na koi na milieu moko ko bazo intoxiqué ko sala boite biso ko sala nini lala na yo biso pa biso to zonga ko sala nini ba poti no ba yo za mwana muke ba zoaka lokwa mwana muke milier o akozala so eza mabe ba ko inculquer biloko mabe e ko sa ke mwana changer bozo ba suite pourquoi comme ça la boye biloko wana pe nyonso eza ko sa na niveau bana parce que azana baninga mabe. Donc il y a quelques raisons où on a évoqué un point. Ok. Nangina baksa mouke place wana 2 points eza fort on a ko baksa place wana. C'est très important to éduquer bana na biso to laksa bango parole de Dieu. C'est très important. Oyebi
Atana ba miri ya bandako. Soki obani ko betango c'était lelo lobi tongo poko liduso et ça makaka. On est exemple moi on tient la parole de Dieu. Vous savez, parole de Dieu chaque jour. Tant bozo memela yango bana na famille bozo na culte personnel. Il y a un exemple chaque vendredi. Beaucoup li bana nango. Mama Julie bandeko nyonso Natasha batuto sa na ligne. Bana na biso ba monaka. Biso bana tamba za imki bano saneni. So vanyo zoka nazoka mtu passe mona pena yazuli boka cheli kono. Bada au nom de Jésus. Amen. Azumo wapi. Azumo na ndenge bino bo sa lelo par exemple. Si vous avez prié dans la koko na biso muke ya mike. Tant bo telema bo sambela bo prier pas olanda bino. Oh Jésus, oh azobate David kaka koko na ya muke ya sani bu désenté. Yemoko au nom de Jésus, au nom de azo tourner ndako mobimba. Yesu au nom de Jésus. Amen. Azo iba makambo alobate. Mais tant azo grandir nango na ba réunion ba prière en ndako. Bozo ko cliquer bango. Éducation chrétienne et pas bana. Tout na bana na mesa mwana nzamba za ndenge nini est-ce que mwana nzambe na bumona na bantu bisaka matea ajwana ali kisoba tubole na classe abambake mulangi mwana nzambe te wa bamba mulanga za mwana nani mwana satana biso na kisasa toki na ntima muntu boyebi livre wana le cœur de l'homme bozo le cœur de l'homme bo la mwana satana tala ba démon ba konti ba vandelier biso ba bokoli biso na ntima muntu ser na ngaza na ligne Ntima mutu livre on a le cœur de l'homme. Ceux qui bazu tima mutu ba bambio, ba lexio tala yo ba sien nenge kanga yo. Maman, o li atien. Donc pas vendre zo mona bena donc livre on a na za bongo ba vandelinga. Mais so ba lexio ozan tima mutu wanzu yeswaye akangolio ba lumière, ba sien kapeni ba angelu ba vandi zo mona bena ngana za bongo. Donc bana na biso, faut tout cliquer bango ba message ya Nzambe. Kola ki sabango qui est notre Dieu. Kola ki sabango mwana Nzambe a vivre ndeni eza moboko munene. Ata jeunesse simi, biso to vivre expérience wana. Ata jeunesse simi mwana. Oh ajo yo, ba ajo yango bana ba koma bo bien aimé. Bana bazo respecter kaka bino. Baninga bakomo seka bango ya mami. Yo 20h, oki mambango boye, mais di photo fana tomela, te lobby, elekate. Oteli mwana mulai mandefu mbange tonda. Mais azo respecter pour abimina nou na ndaku wana te. Avant d'arrapana bino. En plus, ayebi na 20h, 21h, il faut de prier ensemble to la azana ngona mutu. Et bani ko kotele tango azana basage na ye azo mata nango. Deuxième point zanini. To impliquer bana na biso culture. Bien aimé. Partout aux ali. Okomona te mwana mundela ye ko tala bango awa. Akoma na makamu na biso rien. Bana kutu maman ya made sur les foufou non maman fais les cartofles. Oh. Ayana made sur mundele tete maman. Sala mo spaghetti sala bopo akokoli angote akote pa na bisote culture na biso ba mekaka azi doa mboma madesu manjili moi pondu mais azana culture na bisote mais biso bana na biso futu cliquer bango biso ba africain to zala ndenge nini yes mama mo alobi mobile na kufeli mama na Congo bana kaka papa ça va maman ça va papa va di bopo ni abi bino boya nano awa abi buza bato ndenge nini. Bozo tu na be baba veni boyi mama veni mais azole la po mama la banga kufi fati na mbongo na Congo mais bana mikolo ndengo na ba 30 ba 35 ans comment bala na ba yeba te ke fo kubidi ba benga ona ki Congo to tera ba cœur kubidi donc ko sangi sezala na famille so to kufili mutu cotisation na ki Congo kubidi ça y Congo ko zanga te atena matea ko zanga te majili kubidi fo ezala ko sangisa Natasha ba aron fo ba yeba ko kwa za malade awa mama nga sekina sa 50 la 20 biso nga bana nga batiaka ba 20 ba 30 ba 40 mama lingo tinda ezanga ni na opeso 30 ko na ko bakisa mwana il faut faire vieux culture en Nzambe éducation en Nzambe na ko laksa bana culture na biso. Mwana oya na salon panzi mupende na droite auta la télé c'est quoi ça? Biso de vendre la tête faut yangu la makolo. Non.
Ma fille, place bandeko bazali kamata makolo bundikisa kanga yango. Jupe na yo bongisa yango wana eza culture na biso ba africain. Soko yena ngona bonzambe lobi mwana nzambe akoko late loko ono late te. Bien aimé, lelo lobite ezokota mwana. Ekota ka mwana male. Biso tanga akola akomosala buzoba netala. S'aimer la parole de Dieu na vie ya mwana. Koti sa ene to vivaka akokende na yango epa akokende. Place mwana kokende abali mwasa mundele miozo mona bazolo ba avant basambela avant balala ba priaki avant basala balamuki na tongo ba dore nzambe basale na mwasa mundele akomi kwa dore nzambe aziongo wapi est-ce que biso kina ndako na bango oyo kaka azwaki epa na bino yango amemi pe na libota na ye ba mama ba papa totika komi tika boye bana ba dominaka biso na ndaku na bino ezali ndaku ya Monsieur Corneille na Maman Cornelia. Ce n'est pas ta maison. Loi ya baluntadila ezali loi ezo tuta tous les luntadila tant que boza awa. Mais biso bana na biso bakoma na ba loi na bango me na kati ya ndaku na biso. Ne rentre pas dans ma chambre. J'ai dit 2 jours. Personne ne rentre. Chambre et adresse na yo futa la ndaku. To chambre ya ndaku na ngana mubali na nga auto futa auto sale la ndaku. Comment moi on a 20 ans 22 ans sala ka contribuer à nanda côté comment ozo zelani moi na tanga obima akei docteur vali abana otine lo ba 200 € 300 € après sauter l'enfant doit comprendre que je dois aider mes parents. Alléluia. Un enfant doit comprendre que je dois contribuer. C'est l'amour. Maman, vous foutez courant, vous foutez 100 € pour baksa ngata na courant, 200 € maman tika na futa na téléphone ndako. Pesa moi na tâche. O te azanga na mwana mama, asomba ba basket na ye, yozo kanzo zo sunga ye, asomba ba basket, asomba ba chemise na cher. Moi na faut comprendre que c'est comme ça. Tamazo bimisa mbongo ya futa téléphone ndako, ya osala et pas ya okenda ba no futa ngo. Eza éducation ozo pesa mwana na yo. Ouais. Mwana fa yeba ke oza mwasi na yete, oza mwasi ya tata na bango. Maman, j'aime pas que tu te comportes comme ça. Rouge à lèvres, on tient la lingango, perruque na lingango. Ya yo mbal na yo. Il est pas ton mari. O te ya linga bongo te. Ya linga te ba rouge à lèvres na asa mbal na ote. Il faut ngana lo ba ki corne ya linga ngote. Ni Jonathan ni. Mais to comme ko pesa bana place ya mibali. Et puis, non, maman, il y a des sani à salaka. Ba musala ba 1200 wana, bango ba ya ba salaka, ba fana na ba bureau, ba zora ba 3000, ba mbongo ebele bongo, bango ba to simba biso na ndako à cause de l'argent. Vraiment. Yango bafu autorité na bino parce que bana ba ole sabino mama, ba zo lati sabino, ba zo futa ba ndako, ba songle no ba billet bo kina ba voyage. Bo bafu autorité na bino ba parents. Moi, na moi, ça comment qu'on l'a pas fiancé une semaine, 2 semaines. Ah, moi, t'es avant qu'il ait attiré sur moi, mille maman, qui n'a quitté. Alors, c'est quoi ça, ba maman? Tozo bo mabana. Moi, na africain, aza akotika la cause à l'africaine. Lelo bana ba obe ba biso tana poto parce que base na biso culture na biso to bomi yango. Bana ba tuna mama bino boye pona nini? Eh maman, moi on a tuna la question mo abi. Mobala mwana ngai, papa bienvenue, bonsoir, bonsoir. Abi yo so lingo le papa bienvenue quand tu lingo beta. OK na raboye, o sale to kunzami. Maman passe non? Pourquoi toi tu passes comme ça ngabi? Je suis africaine. À part ça, dans une éducation de royaume, mentalité de royaume. Ça c'est mon bokilo. Na ko le papa bokilo te nazo yanga lala, nazo panza makolo maboko. Non. Lelo ba mama boni bazana ba bokilo. Maman okota na piste bazo bina na bokilo bakanga mi rumba bato la so mobali ya mwana ninga ça c'est quoi mobali ya mwana na yo na bozo rumba ndengwana mais non ba papa ba mama to bongisa titre ya mission na biso ndenge ezalaka to na mission to bongisa kana nyonso même na kolamba même na bana d'éducation ngana bisi mwana ngana bi aza bokilo na nga donc aza mobali ya mwana. Na koko le kate papa bienvenue azali tingini il faut na yeba na okati c'est la coin nini na kokende la côté nini c'est ça notre culture to bungi si yango bana pe babungi bana babungi
Mwana zola ta couper mwana miso tata na ye, na miso noko na ye. O mwana ya mama Jili mutalati boye, na miso noko na ye. O te ba na bango ba na poto. Attention. Yango na betele bino lettre ba komele biso ya Londres, mwana botina mama na ye, femme seule. Mwana botina mama ne, siko mwana na bako benga mwana wana tata to yaya. Taya. Pona nini mama oya bambili kolokuna, abambili kolazui bière na meli. Kaka ndete otolo baba ninga ya mabeba komefisa mwana o. Yo za na kopinge na obimate. Tala mama abino ninga salaka. Vrai chéri bon. Meka. Na meka pa mama. Bon esa nini. Ko meka pa mama na zemi ya mamicho. Mama na zemi. Pona nini. Comportement ya mabe ya mama. Yo so kansaka to ana poto. So na lati la mbele salaba. Yo sala ni. Non. Ebi na papa Patrice. Frère Patrice Ngoy Musoko. Abi modele o yo zo latela na ndako na miso bana mibali. Ozo loka bana na yo. Bana na biso bazo beba pona biso. Tozo tikela bango temps mingi. Il faut décider pona yo. Robi na ngana kolata ba yaya ba lobi. Ba sepeli na ngoto ba yaya to mubali na yo. Vraiment. Yaya oloba kaka mama eya bien mais so zo couleur rose. Il nga osalo bien. Modèle ngo za kitoko mais mama pona opuni modèle musute. Ah te papa linka modèle ah bon ambali na yo a problème te mais mama so zo kata rose. Mais lelo na banda on a biso c'est nos enfants qui décident. Ba ya ba li modèle a suki wana te. Ba ya suki ba mam sur les filles, ba les garçons. Moi ça me fait pisa na kanda. Ba fille ba lobby, ba li biloko ba to wana te. To sala boy. Yo siko bana koloba na ba fille ngana lingi ya bino te so ba fille yango ba koyokelo. Mama na bi mama ba ko yoka te exercice au pesenga. Na bi bana ko yebisa bango ke ba fille, ba pantalon bolete za kito. Longo kuna mama. O za ki lelo bino yo za na ba pantalon boy tango zalaka. Mais pour nani bango bazoko tana liputa na yo. Faiblesse et l'équipe biso na ndako. Ba tata na ba mama to bungisa. Bana ba komi ko dominer biso po ba komi ko zwa esika na biso. To komi ko vivre ma bena bana. To komi ko kotsa bana tina masolo ya ba chambre. Bana ba komi ko tina ba famille ba divorcer. Mama bokabwana, papa bokabwana, sote papa boboya na bino, autungi sope mingi, abandenge nini. Ya solo mabeza ali. Papa zo sala mabezo monana. Mama zo sala mabezo monana. Mama wa betinga lisolo bi mama ngana mwana nga moshito oloba na te. O 4 mois mobi mama bi. Oh, yaya. 4 mois. Kasi ni tata banga bena o sala wana te. Ngai na betle ye lisolo ti. Na betle yaya. Ni tata banga so ki makango wana. Na betli yaya, tala boye, kutungana ye sila na nango, mwana siliki mama boya ye, je vais commencer à te supporter. Na boya ye, na boya ye. O boya ye, mutema no boye ye. Muko tata banga zongo na ndako, alimbisi ye. Mwana ye kokuta bango na cuisine, tata na sima mama bazo kata matungulu, mwana passo la verre. Bana fi wana kenda 4 mois yango. Donc amoni mama na bango za menteuse, oza zoba, oza manipuler. OK. Et ça, biloko oyo na kotika te mwana décider pour nanga. Pourquoi il faut na yebisa ye? Pourquoi faut décider pour nanga? Na koko lobango exemple au salaire. Mais à quoi décider na place na yote? Mais lelo tala iloko sali pa mwana. Mwana ake na colère wana et comme ya ko luka ba mona ki yeboye ba blessure intérieure wana mwana azana po akokuta na garçon wa sali mabe pona kanda wana. Kanda ya tata na bango. Série ya thème oyo notre relation na bana eza série moko tozo eza lokola épisode tozo continuer yango thème na biso ego ya eza relation na biso na bana na ba mabala na bango e bomi na ba dot na bango ezo boma biso pe tokokota tina kati ya libala mwana place bali toza na kati wana bakoko balobi batamwasi balobi kutu noko na kisasa sa maladi pesa biso 300 euros 400 euros comment il faut son nom balna il faut aso ba lettre wana yango na zui. Donc prochaine émission na biso tokolobe la relation na biso na bana na epai bakeili ko balela o komi ko pesa bana na technique ndenge ya oswani c'est la semeki. Oh, comme il peut savoir na technique n'est à répondre bokilo mama ya mayele te papa ya mayele te so tata banga lo bilobela na pe nazali
so tokobeba na ozo boma mwana na yo. Émission na biso lelo eke na suka na yango. Tozala eka na 1 heure de temps. Notre relation na bana na biso. Mama oza na ligne, papa oza na ligne. Relation na yo eza ndenge nini na bana na yo. Même bana na yo ya mike oza na bango na ndako. Okoloba ete azana no mwana mukie. Relation na yo na mwana wana ezala ndenge nini. Relation na yo na bana na yo misato eza ndenge nini. Camarade no ya oyebisa ko makambo fifi oyebi tokuta na yaya ayibisinga boy koloba teke nga bomba nga me yo ede kaka na sens ni mwana na yo akomi ko se confier pa copine na yo na sens ni ezana makambo docteur Valérie nazo banga mama tala likambo mama salaki nazo yeba te na olobela ngone te koloba bongo te na yebi mama na bino expliquer yango boy ezalaka. Mais ce qui moi a commis ko sauter yo akenaka ko se confier pa ya ba copine na yo ozo sala nini oza mama ya ndenge nini oyo kaka bana na yo ti tant moi na bandika mama jeke oyebisanga nini bula obengi bana komo lingala bula ndumba ba mona kiona kingandi bana msuba za ba ndumba te kindumba biso benga kindumba biso nyonso tant que nanto balite tozaki ba ndumba parce que ozo luka. Bamona kiona Joseph na balabi bamona kio yeba mwana bamona kiona kingandi autambola ndenge nini chérie pas comme ça omoni tango bazo mono ata bozo bimana yete batu tango bakozwango babana komona fandisa mwana nano yoki mwana te biso bambi ekombo bula bana koto bayo botuna tanti bule laxi nini po yebi lingala ta botama autuna mama bule laxi nini yango bande ko to bongisa na batata na ba mama to bongisa yo tato mona ka yo mtoza jo mais soko zate lelo osale loko te na bana no basi ne bazana balinga affection balinga tendresse oyebi ko chérir bana na yo te bana msu bazo bima na ndaku lelo docteur Valérie bazo bima pona kanda tata bazo bima po azwaki loko malonga te papa alata kitoko alata mabe papa ayibi ko eloger bana na ete apesa bana ne ate eloge mais so apesa mpa mama te nganti bino apesa bino to bongisa bien aimé ngala loba ngo ba cadeau ya malamu nzamba apesa biso eza bana après ba cadeau musu ezali mais ya malamu kotala bana na yo otala bana ngo bazo beba mama ogo kufa so za une bonne mère otala mwana no ndenga zo beba mais to yeba ateke makambo biso to loba na bana biso moko to zoka ba mbeli na masasi do tsuka bango ke yone na osala makambo na oloba na yo ko pesa ba tumbote te so moni na nzela leka e leka yo omoni mwana ana akoleka yo pe akoleka place a obalela parce que exemple malamu yuta na likolo na oloba na bana nanga oui to ça une compréhension na bango mais tu dois montrer que tu es un enfant de Dieu. À part un enfant de Dieu, tu es éduqué. Dis-lui bonjour. Soit l'ingo zoate, ce n'est pas grave. Ah maman, mais il y a l'inga. Non, 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 chérie. Un enfant doit chercher bénédiction. Yebisa mbote. Lobi na biso ya to yebi amote. Bana nanga ba yebisa ngelo gomo. Babi yo penza. E mo pesa biso kana pona modèle na yo. Ma bepe na yango. Pourquoi ozo linga, ozo kipe amote? Moi na ngabi ngana ozaneti yote. Omoni biloko na tango bana ba comprendre ngo ke yo za bien bongo. Bana na yo lelo lobité ba me comprendre que mutu normal agissara boité mama za na raison. Nkolo apambola bino. Tozaki bongo na émission ki to bongisa. Ba nyonso ba kota ki émission ya biso nzamba pambola bino. Tozala tango nyonso na 1 heure de temps ou 1 heure quelque chose, to ça déjà 1h25. Eza na bandeko bele ba kini musala lobby, eza na bandeko bele bazanga makambo mususu ba osala. Prochaine émission na biso na pesi bino déjà été to kolobela relation na biso na bana na ba dot o tozo senga to sa na biso lote. Mwana subaka sama peka mwindu na katikati ya makolo moya kotala mwana mwasi ezate aza contrôler te et lokote tala kabakata ya facture. Pour mobile wana ke tchal le longi place ni. Et vous avez l'émission sans tabou. Tout me kako aider bana na biso. Ozana mwana mwasi jeune fille de anandako.
ata sima mukongo wa mwana otala ate makolo wa mwana mama soko lobi kutu bonga siliki akangi porte ovandaka pa na nga facture yango na baosala ba citron ezali biloko osalela ezali tout bana onika mama okokaka te ozozela super bwani yo kati bamaputa na bapesaka biso na banini bazofelicite yo te mpona mosala osali sosali mosala ozongo bwani kozwa te kola pambola bino docteur Valérie clôturer émission na biso na conseil moko ya kopesa ba parents papa mama na bana na biso kola pambola bino na wana pesa conseil mingi pona bana parce que ba papa na ba mama je crois que l'émission ba élément belé to lobby et concerné ba boti na conseiller bana bible zolo ba enfants obéissez à vos parents et ça peut être très important na bana amen obéir et pas ya baboti bible lobi selon le Seigneur kolandisama ndenge nkolo alingi kolandisama na makomi na nzambe na ngina yebisa ndeko mo ozolanda oza mwana oza na baboti un enfant qui n'obéit pas à ses parents aza lipa molité aza na honneur te nzambe honoraka bato ba honoraka lokola papa nzambe pa honoraka bato ba honoraka baboti na bango honorer les parents eza d'abord te opesa bango ba millions mais honorer les parents eza d'abord ko respecter bango ko sala ke kombo na bango etanga na ndenge ya malamu lorsque tu fais des bêtises que ça soit nanda ou que ça soit libanda ozo déshonorer bango ozo honorer bango te aussi longtemps que tu es dans leur maison osa appelé à respecter les règles de cette maison respecter ton père même si aza soki nani ata utaza soki mutu ndenge nini respecter ton père respecte ta mère honore-les pesa bango limemi o esengeli respect. C'est très important. Amen. Dieu a besoin que les enfants respectent les parents. Amen, amen. Kolobate to na poto eza droit na nga tout ça. Eli kolobate ke poto ela sika malamu non. Poto pesa na mukili ya masumu. Yes. Donc to obéir na iloba na Nzambe bana bato sa baboti. Bana batambola ndenge baboti balingi na toli solola na papa solola na mama il est vrai okomona mabe pa papa et komona pe mabe pa mama mais ebande ngoloba la sagesse ezalaka te na mamutu zolo bana lolenge to zolo bela usana pa mama boete papa boete avec respect et ça très important et puis bana mingi lelo ya poto boyoka mingi ba camarade na bino ke ba boti na bino atango ko yindela yo ba camarade nyos ba mona na rate papa na mama ne mtu bazanga ka pongi papa na mama nde ba kondaka papa na mama nde ba koma kosala ba pelle par-ci par-là mais ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. La Bible dit dans le livre à Proverbes ba enfant écoute l'instruction de ton père. Écoute l'enseignement de ta mère. C'est très important. Bana ba yoka baboti. Sozo yoka. Biso to yoka ki baboti. Soki toza pe o toza lelo par la grâce de Dieu. Nous avons écouté les parents. Yes. Nous avons écouté l'instruction de nos parents. Et nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes aussi en train de transmettre. C'est très important. Et pour terminer, à part les parents biologiques, tu peux aussi avoir des parents spirituels. Les parents qui sont encadrés dans la foi, dans les mariages, dans le domaine où honore-les, respecte-les. Nous devons appeler ça au conseil, aider dans le domaine, il y a vie, il y a les balles, il y a vie chrétienne. C'est un parent, c'est ton père, c'est ta mère. Respectez-les, honore-les. Les pambolo nous awana. Je pense que n'a clôturé wana. Nzamba pambolo bino nyonso tout maman moka komi lo mo albeza très important na auto lo bango awa a rappeler ngo lisusu ba maman soko za na ba garçon na ndako même ba fille soko za na salaire ndenge nini avanda na bureau azobeta machine 4000 5000 ata eleki ya mubali na yo mwana wana azana se na bino lokwa mwana
à cause de 5 000 euros. Mobali nous aura 1200, 1300 euros. Salaire à mobali nanga, et ça salaire moko élevé pour les 5 000 nae. Parce que, na salaire ya 1200 wana, na salaire ya mouke, ce qui moi na wana utaki Afrique, ya moka to bengi selaki. Ya mwa tangeli awa lelo, a komi na position lelo, a koki ko koma na 5 000 euros, 4 000 euros ya salaire. Mon mari restera toujours le chef de la maison. Ba maman, bozo yoka. Lelo bana na biso basi, tanga azoko dondo na talon, azoko tchaba jipa mikuse, ya mobali adenda, azon aleki tata na bango na salaire, mame komika, tika bana. Soki bango tebe to na voiture wana, tika bango. Ba misala no pamba bana bazola na mbongo. Tala mama, ozo détruire avenir a bana na yo. Tangu tata wana zo nyonga. Bana na yo baza malamu te. Mama ya malamu abate la kabana na ye. Mama ya malamu abate la kabana bino bana boyawa. Atande bozo ko dondo na ba jeep wana. Tanke tata na yo azana vélo, jeep na yo ezana tina te. Tata na yo tango azana vélo yo azana jeep. Jeep wana ezana tina te. Ndenge biso to wana mikili ya mukili oyo. Tanki ozo olata ba perika ba 250 ya ba 300. Mama na yoza ne sika olala te. Ake ne pa ba ya Roger, ake ne pa ba ya Nzembani. Yo ba kombo ya Kikongo. Ake ne pa ba ya Lumengu. Yo ba perike kita. Ba periki no eza na tina te. Résoudre problème na bango baba na kolala. Anantando somba ndaku. Aba na kolia, aba na kolala. Ndenge moko na bino bana na biso poto. Ndenge moko na biso basi na mibali ya poto. Bana na biso bakoza na valeur te koleka mibali na biso. Lelo to koma biloko yaya. Tala mama moko soso atumbi katikati. Yaya aoyana ba camarade na ye. Obwaka misu kota biloko mbali. Wa biloko mbali na yo. Te papa linga ane legimi. Bo olela ngoni. Aoyana kana kinda di sala kindeki ninga bi. Non. Falo soma ba soso mibale. Ya katikati ya munene utili papa otumbi. Oye yaya po tili yena ba camarade na ete ya komandaki ya ye. C'est mon mari d'abord. Nga bana na nga ba yebi likamoyo. Gâteau ya papa Cornet ezalaka na ba fleur, gâteau ngo ezalaka na ba fruits. Bana na nga tango bazalaki ata koti na cuisine ba ça c'est les gâteaux de papa. Maman, yo mo na nga bala tu na nga maman, pourquoi gâteau na biso ezalaka na ba fleur wana te, ezalaka na ba fruits wana te nga bitin? Yo moi sinon de bana tu ba fleur na ba fruits. Ya mbali na nga fo ezala bon, c'est lui le patron et le chef. Bana wana ata ba kenda lelo. Ba yebi ke nga na vanda à côté na nga metoza na chef moko. Soki na ngina ke ko se présenter pas fiancé, na ngina sale loko, na ngina soma mutuka biso bana na biso azonga kawa. Papa, na moni eloko mobo, mondeni. Ya bien père, butala monana. Tala nani yo moni ndenge. Parce que bo edika bango bongo, bo pesa bango éducation wana ke toza na chef moko. Donc ya suka to bakisi, ezala bana bakomi na salaire ya koleka ba papa. Ya koleka mobali na yo. E yo pe tata. Ezala mwana noa mubala azana salaire koleka mama. Mama ko bima zoba te uta pa na ye muta kema ye to bana Kikongo. O abimisa ye. Mama bina zaneti zoba moko boy. O mona bu zoba zo sala. Boy, non, okobenga mosu zoba na miso bana te. O komosa ba complot na bana noa mibali mama na bi mubali na ngaka na bana mibali ya na bota mwasi te. Ba complot ko mona ba sala do et comment na comment isolé. C'est méchant de ta part papa. Parce que maman n'a pas de bana, on a bino bana, vous avez yélé té. Ba para, il faut diviser bango. Papa, maman. Maman il ozana. Lobi kanga zo bana mwana nangao. Papa c'est l'anniversaire awa. Boko sombe les scooters. Scooter wala so scooter wala na télé on internet, ya so na mili. Na anniversaire na bo pesa na mama. Na sombe la ngoni bo, likamute to zela kani. Na bi musika to zela té. Na l'air on a ka 150 fini na liboko. Pour calmer on a en attendant anniversaire. C'est ça les enfants. Il faut boyer baka pe biso ba boti. Bozwa biso ndenge moko bozali su bana mikete bana na biso bokoli. Donc lelo épisode na biso ezalaki elegaki liboso ezalaka biso ba relation na bana. Lelo to un épisode de relation na biso na bana. Troisième épisode na biso ko ya ezali relation na biso na bana na mabala na bango na ba facture ya ba dot. Ba facture abadot tozo wela ndenge na lobi mais tozo we to yebi ko éduquer bana te.
mwana sama peka mwindu sama kolokutu kolobate ba biographie kutu tokotala te mwana mobali caractère mabe na ebite ko pese tendresse papa baloba na fille ndenge nini tout biloko wana nyonso tokoyekola ngo na chapitre oyo ya notre relation na bana na biso d'autres ko koma yango cher eza bien mais d'autres yango bazopesela nani au juste bazopesela nani nkolo apambola bino bato balandaka émission na biso soki oza na Facebook te okolanda biso bongo na YouTube obeta kaka tobongisa meya TV bémission na biso ezalaka kitoko makasi tala banda bovandeki elengi boyoki kitoko makasi ozwi ya motuya epi kamata yango banda kopartage yango soki eza bémission ya barando bato ebele bazokopartage émission oyo eza na contenu moko trop spécial mpona koyede biso bamama soki olingi okomela biso na tobongisa okoki kokomela biso na page oyo moneli biso ou okoki kozwa numéro ya Dr Valérie ya Pasteur Cornélie to numéro nanga comme momesano ndenge botindaka ba lettre tozokende malembe kopesa moto na moto ne yano na ye. Que Dieu vous bénisse. Nzamba lola apambola bino. Guten Abend, bonne nuit en français. Soyez bénis. Au revoir. Merci, maman. Au revoir.